likabo ya technologie ya Afrique. Donc bokomona ngo ekobimela plus na peuple ya vandi na Nigeria. Et lelo soki botali ba grand savant ya Afrique o bazotala na NASA bokomona ke babimeli pe kaka na zone wana na Nigeria. Lelo le plus grand mathématicien oyo akolisi nini akolisi nini oyo na ordinateur akolisi système ya ba fezala nani ba calcul loko moko boy. Donc aza Nigeria. Pouvoir politique. Donc elle oyo eko organiser politique ya Afrique. Eko bimela wapi na Afrique du Sud. Donc na peuple wana. Mais si koyo organisateur ya système to ya politique religieuse. Donc akouta wapi na RDC. Donc lingi koloba lokola papoter eza na RDC, elle spirituelle, mais elle politique et bimeli en Afrique du Sud, elle religieuse et bimeli na Nigeria, mais en technologie et bimeli na Nigeria, donc elle scientifique et bimeli na Nigeria, mais elle y a science et y a pardon y a médecine et ko bimela na Égypte. Mais au lieu bimasiko na ba égyptien ya lelo te parce que pour na biso médecine botamelaka biso wapi na Égypte. Sikoyo tango babengani biso na barabe totikaki ndambo na biso kuna. Donc eza na peuple na biso moko ya ba africain noir bazali kuna. Donc à partir ya bango nde mbotama wana ekosalela. Donc siko soki toko considérer ba valeur na biso bongo une fois Afrique réunie tokomona. Donc les grands rois tango azo régner na ye parce que c'est le grand roi ezali ya lobela ki na forme omoni lokola pape azali le grand roi wana omoni hein. Mais aza ko exercer pouvoir politique na scientifique mais voilà ndenge wana grand roi wana ko ya tango grand roi wana ko zala za ko exercer pouvoir wana zo yebisa bande ko bazana elle politique bota l'Afrique ezo senga boy ba o bazana elle scientifique tala Afrique ezo senga boy o baza pe na médecine tala Afrique ezo senga o pe bazana politique bino pe tala donc bongo ande ndimbola ezalaki na lolenge wa Monsieur papa bongo sur lokola to kotisi pouvoir sanitaire na kati système sanitaire et okoma lokola 4 et pourtant papa kimbanga lobaki 3 misato misato politique science na nini na spirituel. Sikoyo na kati ya science ndesika elle wana ebombami ya santé ya lobi 3 pouvoirs mais na kati ya science nde elle ya santé ebombami parce que awa science batu ba moni plus technologie omoni ntoka médecine ezali science ya yambo parce que omoni mutu ndenga azali ye moko du point de vue ya matière c'est déjà nini la médecine botangi anatomie hein? Botangi anatomie botangi biologie botangi nyonso botangi mutu alors tant tokota na squelette ya mutu nde tokoti na technologie boti psychomécanique. Maintenant papa lelo pasi ya baindo ezali po ete batiki bakombo na bango bake bazwi bakombo ya bapaya batiki nzambe na bango bake kolanda nzambe ya bapaya ndenge o soutenir vraiment tout au long ya mukanda na yo na pensée na yo ezali vraiment nde bongo pour lobeke basali désobéissance na nzambe na bango po bake kokota na système o ezali système na bango te. Papa to sala ki boye non pas tous ces fondements non pas seulement parce que les pensées na ezali plus que livre oyo comme na livre za lokolo zu penser mukie otie po ba meka ko profiter na yango chiko na kati na pensée na yo on a livre za ko la sango mwa mukie na kati ya pensée na olakisaka pe mingi bato baza ko bapona olati bilamba lokola boye kete bilamba quand même ozomona biso bato mundu to sala ki bo msaka ba mikanda ozali ko olakisa pe chiko so to bito zonga na thèse ozali ko olakisa wana ke ya solo mutu mwindo akoki susu ko créer parce que lien akati rapport na nzambe oyo akelaki ye poni na landi ba oyo ezali oyo ayete ne lo baka liboko elesaka ezaka liboko ya yomoko liboko oyo ayomoko donc mutu mwindo azali ko lien liboko oyo ezali ya yete mais kasi papa na référence moko pesa na meka ko noter na site moko boye je crois Africara ce qui na bo sanité
bande bakoki kolimbisa www.africara.com. OK ba batieli biso fuma ba inventeur noir oh bala pona wala saki ya solo mutu mwinda zalaka maele pa so kunde toujours kozala maele mais siko na analyse na meka ko sala papa par rapport à olobi ba batiki ba kombo ba balandi ba religion tout ça ba ça ba créer mais na moni ba o wana bande ko na biso baza ko vivre na mboka mindele baza na ba kombo kaka ba George Washington ba kombo ba Marcus ba nini pe baza na ba religion o ya za biso te sauveur na bango zali fumu kimbango te tout ça mais siko mais baza ko créer okoki ko expliquer eloko wana nini par rapport à moko zali ko soutenir matondo mingi ndeko na biso motune ezali penza na tina monene omoni bandeko wana babotami s'il faut toloba baza ba génie likabo na bango à chaque fois bakoya bakozala kaka ba génie sika oyo tango tokomi besclave bandeko wana bazwi bakombo wana ki génie ezali mais siko tala bandeko wana bazokela est-ce que bakeli pona bayindo te bakeli lelo pona mindele po invention nyonso wana ezali te na kombo ya mutu mwindo mais ebimi na kombo ya mundele pe pesi valeur na nani na mundele ezali lokola France azwaki coupe du monde majorité ya ba joueur babeta kuna ezalaki ba africain mais le coup ezali nini France azwa coupe du monde donc pona nini Afrique nanu ezwa coupe du monde te mais ba joueur africain ba beti mondial na ba talent na bango mais ba pesi coupe na France donc ba pesi coupe ba pesi esika bango ba ezali ba sous-entendu donc baza esclave donc lokola bande ko na biso wana ce qui te lobi que Afrique ezo créer te elingi koloba nini par manque ya indépendance, par manque ya autonomie, alors ozo kelate. Mais yo wana en tant qu'esclave, okeli pona patron na yo. Eza lokola ndeko na ngai oza na mayele ya kotonga ndaku. Oza mason. Otongi ndaku ya kitoko. Mais lokumu ezo kende ya kolondaku. Mais yo koleka na balabala bako benga yo pauvre. Mais alors que ndako ya munene ya kitoko wana patron wana lalaka yo mutotongango est-ce que yo oza considéré te soki yo nde otongi ndako wana epa na yo nde batu babangi yo omoni donc eza lokola ndenge wana donc tango toke ko appartenir na ba religion mosusu tokomi esclave na bango sikoyo nyonso tokosala tokomi énergie ya batu wana ndenge wana tolimbola ki boyeke Africain par manque ya identité azokela lisusu te lelo na bandi soki tolobiki azokela lisusu te to poussa ngo musika bozananu du point de vue linguistique est-ce que africain na mokili mobimba africain alobaka te parce que nulle part le côté africain est considéré toke na ba conférence union internationale tokendo kuta ba langue étrangère donc langue africain ezate est-ce qu'africain alobaka mais aza reconnu te langue africaine eza reconnu te batiango nulle part siko banani bakomatisango moni eza sens moko lokola figuré olobaka mais lokola baconsidéraka ngo te balobi oza baba donc africain lelo aza na langue te parce que langue na ye batangisaka ngo te ekota te nesika moko tala kaka ndakisa ndeko na biso RDC aza na 4 langues nationales na langue officielle moko langue officielle français sala demande d'emploi na lingala na kikongo na chiluba na swahili soki koyamba alors que l'état ye moko asi alobi ke langue nationale donc elingi eloba ke chiluba kikongo swahili lingala elobaka te donc ezalaka te il faut sala kaka na français pona nini pays francophone soko sali pe na anglais to na ki portugais ndenge moko bakondima ngo kaka te nde sikana to ngeto limbola ke par manque ya identité tozo créer te pona Afrique donc eloko tunga to bapena mingi yango ezake tozo kela te pona Afrique mais en tant qu'esclave toza kokela pona bato mosusu siko papa na toujours ma metali identité oza kolakisa na page 30 d'abord au souligner kolobake
et pas ya asiatique bouddhisme moto eza kodirige bango à partir ya Japon na Chine pe olakisi na page 31 awa que soki na Japon na Corée mibale pe na Chine tous na ba pays mususu orientaux wana bazali na aliénation te lokola mutu mwindo bango quand même bazali ko afficher moi identité siko papa na mekai ko sala réflexion pour na kotala mais ce totali bouddhisme oyoza mutu oyebi ba religion malamu ezali religieux ba indien ezali religieux ba japonais te ba chinois te bongo ndenge nini religion o ezali ya ba japonais te ba chinois te na ba coréen te mais pe si bango quand même identité mais par rapport lokola biso to yambi ba religion ba mais eza ko pesa biso aliénation na biloko mususu wana et pourtant na Japon ba combataki bouddhisme